kaka na confiance en Nzambe. Oyebi na mokili eza na bato misusu bakoluka basala yo mabe, mais a raisonner kaka bolamu moko oyo sala ye elongoli mbala moko mabe alingaka sala na motema habité à cause ata ya bolamu onde kwa saelanga na kokyo sala eloko na ligne sala te. Mais ce n'est pas le cas avec d'autres chrétiens, surtout biso bana Nzambe ebele to bossa na bolamu Nzamba sala rabiso. Mon frère, ma sœur, des fois tu me suis et senga itoza la ta place aux awana. Des fois aux na bon moi et senga kitoza la même na bon moi. Tout ça à cause ya bolamu Nzambe. Mais au moins lorsque makambo se souvenir na biso, to perdre espoir, to se souvenir soute na bolamu Nzambe. Il y a certaines personnes à cause même ya kozanga ko mizongisa na Nzamba sela ki bangolobi bake na banzela mikuse bake ko simba bakisi. Mon frère na bisa wata pasi leki ko simba kisite ata minyoko leki ko simba kisite ata malade wane leki ko simba kisite. Job savait que c'est Dieu qui m'avait fait grâce l'autre fois. Il est capable de me faire grâce encore aujourd'hui. Tala na bisa yo se souvenir à chaque fois makambo comme le belé na bolamu Nzambe na vie na yo ko perdre espoir te nini Nzamba salela yo nini ya bolamu Nzamba salela yo. Pourquoi olingo simba kisi? Pourquoi olingo miboma? Pourquoi comité na décision comme mila bakisi ba poison? Pourquoi comité na niveau zo singa omita na kingo? Parce que pasi emoni et leke belé na ngna bisoma combien Nzambe lobi pasi na via mutu et ko umela seko na sekote molili et ko umela seko na sekote molili zo symboliser ba pasi, c'est-à-dire tongo ekotana tongo eza bonheur ata ozoleka na banzela ata ozoleka na ba vallée ba kawa nozoleka pesa confiance na Nzambe na ngina pesa secret oyo ko sala yo oleka na vallée ya bakamalam. Totangi na mukanda ya 1 Samuel chapitre 17 na verset nango 37. La Bible me dit ceci: David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Mon frère, ma sœur, des fois tu bosses na kabola mwanzambe tant makambo comme el biso difficile o la sopaya na ngna bisa mutu moko komi bomate pona 2023 makambo mo ne komi flou. Ah na ngna bisa yo, la Bible me dit tout est possible à celui qui croit. Banzata ba souvenir talata bola mwanzambo a celle que na 2019 zonga sima talata bola mwanzambo a celle que na 2018 tala na problème wana etungisa que na 2020 o nzamba ya ki intervention. J'aimerais te dire, c'est Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Aboa qui siote, abo sani siote, abo sani yote, aza au secours, ou ezanga kate, natangwa pasi. Pourquoi yo pasi? Au komiko bossa na même bola mwanzambe. David face à obstacle à David ezaki Goliath, obstacle à David ezaki Goliath au moment batu misusu bazo kima, au moment batu misusu bazo banga, mais David était confiant. Nengna bisonde kozana confiance en Nzambe, zalana confiance en Nzambe. C'est Dieu là qui t'a donné ces mariages, il est capable de te donner les enfants. Pourquoi toi tu plais aux yeux libala me bana bazate Zamba za capable o apesio libala wana akopesa yo bana aux yeux musala salaire malongate. C'est Dieu là est capable. Banzana nous kapesio musala. Remercier nanu po apesio musala. Zala nanu na confiance na ye. Zala nanu na bolingo na ye po apesio musala. David savait que Nzambe oyo abatelinga na bitumbo na zaki na ona kati ya zamba. Lion akokaki obomaye, ba ox bakokaki obomaye, mais Nzambe alinga kite sala mabongo. Nzamba banda obatele toujours. J'aimerais te dire, banzelo nyonso leki wana, Nzamba batelio, Nzambe wana za capable ya ko. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso nabino
pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki ngosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous avez eu l'occasion de me suivre. C'est votre frère le prophète Samuel Diasula Mafuka. Avant tout, nalingi place Joaminga inayo to kangamu to kangamisu to kumbamutu na biso to zongisana no matonde pa nzambe oya permettre ngai nayo to zala lisusu. J'aimerais avant tout te prier. Éternel Dieu de grâce, le Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth, Kolotopesio merci. Zambalo la tika été moment oyo ezala moment moko agréable. Maloba weko bima nzambe ezala maloba weko bima epai na yo. Ezala maloba ezali inspiré ko te epai na yo. Utiliser nga lokola un simple canal pour la bénédiction yandeko moi sipe mobile oiseau landangai na telemeli na kombo Yesu Nazareth nguya nyonso koluka ko empêcher message oyo ezala libéré dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Zambé apambola yo bisike zwamio. Mon frère ma sœur alingi na partager na yo eloko moko na tongo lelo na poko lelo ça dépend. Il y a air aux Zwami aux Olandanga. Nangna bisoye lokomoko la reconnaissance na nzambe elekinyoso. La reconnaissance na oyo nzamba salelio elekinyoso. Vous savez, ezana bana nzambe ebele lelo. Bazo se souvenir les sous na bolamu nzambe te. Bazo se souvenir sous na bola mwanzambe te et memi bango na win et memi bango na perdition mais na tongwa lelo na pokwa lelo ça dépend ya ero zolandanga na ko pesa yo maloba o ekoki ko matisa susu kondima nao de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nangna bisayo na vie auto zali to benga mikakate chaque jour to vivre kaka bonheur. Bengami kakate chaque jour au monakaka tout ira bien, tout va bien. Non, il y a des moments où kokiro le cannabis preuve. Il y a des moments où bamakambo koki ko komela yo ebele. Mais j'aimerais te dire tango mona bamakambo wana nyoso zo komela yo ko perdre espoir te zala na confiance en Nzambe. Oyebi na mokili ezana batu misusu bakoluka basala yo mabe. Mais à raisonner kakabola mumoko oyo salaye elongoli mbala mo mabe alingaka sa na mutema habité à cause ata ya bolamu onde kwa saelanga na kokyo sala eloko na linga salate. Mais ce n'est pas le cas avec d'autres chrétiens, surtout biso bana nzambe ebele to bosa na bolamu nzamba sela biso.
Mon frère, ma sœur, des fois tu me suis. Et c'est là que tu as ta place aux Awana. Des fois, tu as bon moi. Et c'est là que tu as la même na bon moi. Tout ça à cause ya bola mwanzambe. Mais au moins lorsque makambo se souvenir na biso, tu perdre espoir, tu se souvenir sur na bola mwanzambe. Il y a certaines personnes à cause même ya kozanga ko mizongisa na ozamba sela ki bangolobi bake na banzela mikuse bake ko simba bakisi. Mon frère na bisa wata pasi leki ko simba kisite ata minyoko leki ko simba kisite ata maladi wane leki ko simba kisite. Job savait que c'est Dieu qui m'avait fait grâce l'autre fois. Il est capable de me faire grâce encore aujourd'hui. Tala na bisa yo se souvenir à chaque fois makambo comme le belé na bola mwanzambe na vie na yo ko perdre espoir te nini zamba salela yo nini ya bola mwanzamba salela yo. Pourquoi olingyo simba kisi? Pourquoi olingyo miboma? Pourquoi komiti na décision ko mimela bakisi ba poison? Pourquoi komiti na niveau zo singa omiti na kingo? Parce que pasi emoni et leke belé na ngina bisoma combien nzambe lobi pasi na via mutu e ko umela seko na sekote molili e ko umela seko na sekote molili zo symboliser ba pasi, c'est-à-dire tongo ekotana tongo eza bonheur ata ozoleka na banzela ata ozoleka na ba vallée ya bakawa nozoleka pesa confiance na nzambe na ngina pesa secret o ko sala yo oleka na vallée ya bakamalam. Totangi na mukanda ya 1 Samuel chapitre 17, na verset nango 37, la Bible me dit ceci. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera au-dessus de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Mon frère, ma sœur, des fois tu bossa na kabola mwanzambe tamba makambo comme biso difficile o la sopaya na ngina bisa mutu moko komi bomate pona 2023 makambo mo ne komi flou. Ah na ngina bisa yo la Bible me dit tout est possible à celui qui croit. Banzata ba souvenir talata bola mwanzambo a celle qui on a 2019 zonga sima talata bola mwanzambo a celle qui on a 2018 tala na problème wana tungisa qui on a 2020 o nzamba ya ki intervention. J'aimerais te dire c'est Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Aboa qui siote, abo sani siote, abo sani yote, aza au secours, ou ezanga kate, natangwa pasi. Pourquoi yo pasi? Au komiko bossa na même bola mwanzambe. David face à obstacle à David ezaki Goliath, obstacle à David ezaki Goliath au moment batu misusu bazo kima, au moment batu misusu bazo banga, mais David était confiant. Nengna bisonde kozana confiance en Nzambe, zalana confiance en Nzambe. C'est Dieu là qui t'a donné ces mariages. Il est capable de te donner les enfants. Pourquoi toi tu plais aux yeux libala me bana bazate Zamba za capable o apesio libala wana akopesa yo bana aux yeux musala salaire malongate. C'est Dieu là est capable. Banzana nous kapesio musala. Remercier na nous pour apesio musala. Zala nanu na confiance na ye. Zala nanu na bolingo na ye pour apesio musala. David savait que Nzambe oyo abatelinga na bitumbo na zaki na kati ya zamba lion akoka ki obomaye ba ox ba koka ki obomaye mais Nzambe alinga kite sala mabongo Nzamba banda obatele toujours. J'aimerais te dire banzelo nyoso leki wana Nzamba batelio Nzambe wana za capable ya koselo oyo zoluka ko perdre ngate. J'aimerais te dire yo muto za na hôpital yo muto zo kokotambola te yo muto maladie liezoto. J'aimerais te dire Nzambe wana biki qu'on a maladie mususu aza capable ya kobiki sona maladie oyo Nzambo aleka ki autrefois pour se pelisa yo aza capable ya ko se pelisa. Mais le problème est que ose perdre confiance. Le problème est que tu te souviens plus de ce bienfait. Mon frère, ma sœur, oyebi biso bato mokili ezaka des fois soki omona mutu abosani boabola mosala ye oyebi paso esala mutu wana na motema. Ce qui Nzamba zara le roi biso na ebité heureusement zakaka Nzambe des fois Nzamba tala biso habitala bateau na créé. Pourquoi ba perdra kaka espoir? Nangna ebisayo le Dieu
qui t'a délivré de la griffe de lion et de l'ours. Il est capable. Zambo abiki son abambasu. Zambo aleki son abe prévoir pesa aux victoire. Il est capable de te donner encore la victoire. Nengna bisayo chakondi me pa nzambe. Chakondi me pa nzambe. Zamba boa kakate. Zamba sundola kaba oya yete. C'est un père responsable. Job savait que malgré tout ce que je suis en train de passer, à ce Dieu là il est capable de me faire encore du bien. Raison pour laquelle il dit non, je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Mon frère, ma soeur, nangna bisayo nzambo abengayo, nzambo akelayo, azana bomoy, asundoliote, atikuyote, situation wana ekobomayote, situation wana ekokoisayote, prison wana okokufa kunate, okobima la sopaya, maladie wana ekomemona liwate, okobima. Pourquoi? Parce que nzambo a délivré que l'autre fois. Il est capable, il est capable, il est capable, il est capable de te faire encore du bien. Kangamana nzambe ata makambo yendongo ata mona vuma butu ata zelezate, aie la confiance en Jésus, aie la confiance en Dieu, aie la confiance à sa parole. Il est fidèle. Il est fidèle. J'aimerais dire à une personne, Dieu t'a promis des choses, même à travers ce serviteur de prophète. Au monde à makambo anate, abakou kabi je suis fidèle à mon poste naza awa. Zalaka kana présence en zam. Pas si wana e bungi sa onzelate, pas si wana e longoli sa onzelate, pas si wana e peso makanisi ya kobomate, pas si wana e peso makanisite ya kosala oyo lingyo sala wana. Na nkana biso na tongwa lelo, nzambo asela ko bolamu. Na année les qui est capable de ça. Le temps de miracle n'est pas encore fini. Le temps de miracle n'est pas fini. Si le miracle est fini, mais bah tout le monde va bikaraté, mais bah tout le monde va mon abika moité, bah oh bah mon abika moi bah les qui on est l'autre côté, parce que bah pesa ika confiance dans Nzambe, pesa confiance dans Nzambe, dans chaque détail à vinayo. L'Éternel est ton berger, il s'élèvera les derniers pour ton cas, il s'élèvera les derniers pour ta vie, il s'élèvera les derniers. Yomuto luka mukanda, yomuto luka passeport, yomuto luka voyage, yomuto luka oyo Nzambe aza capable de repesa yo. Zala na confiance en Nzambe, kangama na Nzambe, Nzambe apambola yo, Nzambe amona yo, kolela lelate, kocheli kana batute, cheli kana Nzambe. Ocheli Batou, combien condiments, Ocheli Batou, combien confiance tu as été déçu. Combien de bateaux pessi espoir tu as été déçu. Combien de bateaux tchela ki mouté ma ozu monde balbaba tchaka maya foufou nambongo nyongote o tchaki vraiment maya foufou. Mais tu as été déçu à la fin. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui ne te décevra jamais. Peu importe à ta lobby na yo to mon angote. Aie la foi. Aie la foi en Christ. Aie la foi en Dieu. Aie la foi à ce qu'il est écrit. David avait la foi. Abi Zambe. O asalanga ngolu na kati ya zamba ba lion baye ba lion ezaba problème ba lion ezaba difficulté ba lion ezaba nzelo zo traverser ba lion ezaba cas compliqué ba oux ezaba maladie ozobela ba situation zo monezo simbate libalo zo lukezo yate. Mais David était toujours confiant face à makambo baki Zambo ya salaranga ngolu. Des fois Zamba sala ngolu. Mon frère, des fois yo bela cirrhose, des fois Zamba bikisa. Bo pape so mbongo zolo kezanga nini. Des fois yo Zamba longolo en accident. Des fois yo kuto leka na ba ka o bat mususu ba le ba bima na ngote. Mais Zamba bimisa yo. Tananga bisa yo pesa Nzambe confiance. Likambo zomo na lelo e yebisote ke Nzamba tikio. Pas yo zomo na lelo e pesa yote occasion ya kokende ko pesa accès na diable. Non, c'est souvenir na bola mo Nzambe. C'est souvenir na bola Nzambe. Se souvenir na bola Nzambe. David a se souvenir qui na bola Nzambe. Alobi Zambo asalanga ngolo. Zambo asalanga ngolo. Akosalanga susungolo. Nangina ebiso mon frère, toi qui vois que le panier a circulé et s'il non, c'est pas fini, ton tour arrive. Je prophétise pour toi. Cette année, c'est ton tour. Je prophétise pour toi. Le mois qui commence, c'est ton tour. Je prophétise pour toi, oh la sopaya. Saison, oh isa saison na yo, la sopaya. Zambe o asala ke bolamu. Amonio asala susu bolamu. Ne perde pas espoir. Tokanga mana Nzambe. Tokanga mana Nzambe. Nzamba ko sala. Ba o batela kae, ba yo ki samaka sonite. Na mona mutute o makomi lobi atalela Nzambe pazonga lolenga yaka pe atikala kozala o azalaki. Non, Bartimée ayaka na présence Nzambe azonga ka azalaka te. Bato o nyoso batela ka Yesu ate umeli bazalaka na ba résultat o eza meilleur na bondeli Nzamba lola après ko yo ke mission o
ba résultat ne comme meilleur na bondeli nzamba lola après ko yoka mongonga mosali na ye. La parole de Dieu me dit Dieu la sopaya azaka na sima maloba basali na ye pona koko kisango na prophétiser likolo na yo tant ya bonheur ekoki tant ya grâce ekoki tant oyo omona lisusu nzambo asalaka bolamu na vie na yo aleka lisusu nzamba pambola yo kobosana te place nzamba leki aza capable aleka lisusu. Souviens-toi de Samson. Samson était fort nzamba azaki na ye mais à un moment donné Samson asilaki makasi miso ekufi donc nyonso ebebaki mais nzambe wana atika Samson te alekaki lisusu. J'aimerais te dire nzamba asaki au miracle lobi il est capable ya peso ozoluka zana kondima nzamba pambola yo na pamboli yo nzambe tika ete mwana yo ki maloba oyo et si cité lisusu foi et sika foi silaki mwana zo ya susu makasi atelema na kombo Yesu. Amen.